bungisa na yo lopango, bungisa na yo motuka, bungisa na yo bilei, kasi ko bungisa te bongo makanisi, pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala bongo ya moto. Ata kotata kela likolo na se po kwa boko zalisa mokili o na kitoko na yango nyonso, maso mabandaki kaka na makanisi. Nasala nini pona zalisa bibali, nasala nini pona zalisa mabele, nasala nini pona zalisa nzete ya manga, nazalisa mikebuka, nazalisa ndakala, nazalisa oyo ezali bongo bitekuteku, maso mabandaki kaka na makanisi. Elimboli nini ya solo makanisi ezali maye ya mutuya na bomo ya moto. Moto oyo abungisi bongo makanisi na ye azali moto oyo azangi tina liboso ya bato. Tokoloba nini moto nyonso na kati ya mokili azangaka te bongo makanisi ya kopesa, pona nini pete makanisi bongo ya koyamba. Yango na emission makanisi ya bato tobengisaka bongo babiangami ya bokeseni pona koya kopesa ya bango makanisi kolandela phénomène to maye moko ebotami na kati ya mboka, pona nini te na mabele na biso to na mokili bongo mobimba. Mbote pe matondo ya mingi na bino bonso balandi ya Vam Télévision et surtout mingi vraiment na balandi ya émission makanisi ya bato. Lelo tozali biso moko te na plateau bobo mesano tobengisaka bato baya po tokabona na bango makanisi elongo. Lelo tobengisi nani solo ezali mbala na bango ya yambo baya bongo na plateau ya émission makanisi ya bato. Mbote mobiala na biso mbote mopandisa bandeko bazolanda biso bango koyeba bozali banani pe komona bino banani. Matondo mingi na kopesa biso soso maloba e matondo lengi kobengisi biso soso na kati ya émission na bino makanisi ya bato. Biso to bengami na kombo ya Ilandi Pindi Sebu. Nous avons encore na kati ya bakambi na kati ya religion africaine votuka Fumukimbangu. Matondo mingi tokolika boyoki biyano Kilandi Pindi tango zoba Kilandi bandeko tango soba ki fonction wana basosole malamu te bomeka moke kolimbola Kilandi azali nani. Matondo mingi Kilandi ezali kaka ne bozoka déjà Kilandi donc eza kobenga o lolengi ya bibengeli o ezali te kulandana ya likambo moko songolo kulandana ya bato moko songolo donc tozali ba bilandi ba itolandami na banganga ngunza na kati ya religion africaine de babengami tozali kokamba ba communauté yowana tobengami biso ba bilandi ya banganga ngunza ya Fumukimbangu. Matondo mingi toyoki biso baso biyano bini bongo na kati ya monoko ya Kilandi tango balobi Kilandi bososola ete ezali baye balandani bongo banganga ngunza pas n'importe quel banganga ngunza mais banganga ngunza ya solo ya conscient oyo baye pona kobunda pona bolamu ya bayindo baso. Kilandi tozala sengo makasi ya koyamba bino na plateau na biso. Lelo tomoni confusion za makasi. Yango tobengisi bino confusion na makasi neteni nini? Lelo na baye baso o bazolo bela sango ya Fumukimbangu. Tokotambola tozotuna tozosolo na bango confusion za makasi sur prophétie ya Fumukimbangu. Ba mususu bazolo baki Fumukimbangu alobaka boyete. Fumukimbangu tikala ko sakola masakolité par rapport ya boyete par rapport ya surtout même tokolobela na viteli o etali ba critère ya longi. Pour le nom moto nyonso azali komi benga longi. Le nom moto nyonso ametie kwa tolendo. Ils ont pris sa confusion na mitu ya bayi balingi ba poso na pene ya sango oyo alobi ka loposo moyindo. Soki ba tepo ba dit que non Fumukimbangu alaka mutu moko te. Ba soki boy Fumukimbangu alaka mutu moko te. Kilandi koyoka mayi wana confusion wana. Na yebi te soki boza pe parmi bayi o bozo yoka confusion sur terrain toti. Matondo mingi mpensa mpesa na banza confusion penze ezali bana tozoyoka ngo par-ci par-là ndenge tozotoyi kotambola kati ya mokili na biso. Omoni problème on eza problème ya komitia na bokonzi eza problème ya kolandela lolenge ya kibomoto ya bato. Mingi baza na posa bakoma na esika oyo mokili kosala nini eboluke yeba bango nde bakoluka komitia na bisika oyo eza te ezobala penza te na lolenge oyo ezaleli. Kasi ya komibenga longi tangisi parce que longi etinga na eza kikomo na linga eza kaka mutangisi wazo tangisa wazo longi donc yango moni ete ezali atata otembe te peso ebia nini ya kwatulendo noka na kolonguya kwatulendo donc kolo nguya kasi eza nini eza kaka soif to lolenge posa wana to lolenge ya komilakisa kaka komitia na esika
yango moni zo sala biso mwa pasi ko mingi bazomona ete epai nga nazaleli kuna pe nayokaka moto moko mpe lisusu kuna kombo songolo pakala ye mpe azali koloba ta makambo nga mpe nazolobela kasi po tosala badiférence funa sani nasotoproclame ke ngai nde nazali mokolo makambo to ngai nde mina kotangisa ngai moto nakosala boye ngai mina kosala boye beaucoup balabino ingeta kasi ya koloba mingi omoni ntango balobi longi motangisi eza na bacritère oyo esengeli ebala na lolenge wana watulendo eza pe na bacritère oyo esengeli ebala na lolenge wana bato momingi landi bosimba na bino nano mwa mokie mwa frère ntango bolobi ke bato bamitie longi ntango bolobi ke bato bamitie seke nini bato longi esengeli te batiama esengeli ozala proclame quelque part masakoli nini oyo ezali kosakola to nani asakolaki mpo na boyei ya longi mpe bacritère nini oyo ezali bongo teme ya émission na biso bacritère nini oyo mosakoli asakolaki concernant longi matondo bingi na banza likambo ya kwanose makama ye wana euti musika na kobanza euti na eleko ya yakimpa vita yakimpa vita oyo elenge mwasi oyo bamotumbaka na mbanza Kongo epai ya badongolo miso basango oyo batumbaki elongo na mbasi na mokongo na ngomba ya ekivulu kuna epai wapi esalaki pasi ntango batumbamaki esalaki ete yakimpa vita azalaki na mai oyo esengelaki wana na mobu nini ezalaki na 1704 pardon 1704 epai ekwelaki mena 1706 place de batumbaki bango batumbaki les DG kaka les DG lobi elekaki awa bato bakendaki kosakana nyonso babulletin ezalaki mokolo moko ya pasi mpona biso bayindo kasi na kati ya ignorance na kati ya kozanga koyeba bato bazososola kaka mpenza te yango moni esengelaki tokota kaka na terrain mpo tomeka konikisa bisika mosusu esengai bato tobelela mpe conseil ya bandikosesani ekoka bona kosonga nde wana esalaki ete ntango mona batumbaki yayaki pavita po histoire mpenza ezali molai neteni wana kolanda mpe etando esengelaka ngoka nde wana tokati kaka na mposa mpona kobenda esika ezali tozali nango na posa epai batumbaki bango nde ezalaki na malako to na maloba oyo ye bango balobaki yaki pavita abaki bozotumba ngai na mwana na mokongo ngai naseni ngai nazokende kasi mwana oyo botumba ngai na mokonsani akoya kosusula akozongosula mokili wana yaki pavita asali masakoli mpona mwana azali na mokongo mwana wakomona ezalaki kemboli ya nzela kasi ntango akozonga suna nkombo ya kemboli ya nzela te nde akoya na nkombo ya mbangudi lokolanda ya masakoli oyo mama alobaki ke akoya kosipola nde mwana abotami na nkombo ya mbangudi nde ekomaki na eleko moko songolo po tokende mwa na lombango mpona koyela mpe lolenge mais kozala malamu malgré lombango me bandeko bakoka bokososola mpo oyo eza ya motuya bato basosola vraiment mpe loba to za précision ya likambo etali longi nde wana ntango yaki pavita azozonga na mokili ya molimo nde wapi elekaki bambula na koleka bambula nango ekomaki na le 9 mars 1889 ezalaki na mbasi moko abotamaki na eteni ya kamba eteni ya kamba na nkombo ya kimbangu ya tungulu nde esalaki ete na kobotama na ye ezalaki na makambo ebele elekaki mpenza makambo mpena ebele elekaki ti esalaki ete mbasi wana akolaki ta bozo bambasi bolingi bamwana ebengeli na lolenge ya botosi ya bakoko na biso mbasi wana to mwana wana nde akolaki epai wapi akendaki suko kozwa mission na ye oyo ezalaki ya bilaka oyo yaki pavita na kati bengaki ye mbangudi na fika na swekama donc kimbangu ya tongolo donc mozipoli mai baseni ni mabombama balani babombaki makambo ezalaki bandeko na biso bayindo oyo bazwaki makambo ya mabe epai ya badongolo biso bandelo ozomona makambo ezalaki esengelaki sani ebima mpo mundele bazali kolinga te alakisa lolenge na ye epai bakoko na biso po te bazalaki ntango nyonso bazalaka ntango nyonso na se na ye nde wana esalaki ete abundaki nde akotaki so na kati ya processus wana osani ya koluka kofungola oyo ebombamaki efumuki mbango epai atelemelaki ekomaki na eleko moko boye oyo le 6 avril
le 6 avril 1921 et pas yoa personne nini akende ko zwa ko banda mosala na ye ko esengelaki asala wana papa Kimbangu abandi mosala kasi ya kolandela sikoyo po ete tobenga ye mfumu Kimbangu ezalaki pe na processus mobimba po ete kolandela so biso epai tokendaki kowuta kokota na boumbu epai na mondele wana ezalaki le 3 mai 1491 epai wapi oya biso nkumu to rwanzinga nkuwa zoka bate mabetso ngo bino bozwaka ngo pour les tiers pe totangi ba tangisaka yango vraiment te botaka ngo bino moko to eza vraiment ba date réelle o bino bopesaka na bato omoni eloko yango omoni lelo toza na sujet wana ya boyika koyeba longi eza nani to ba critère à longi donc eza na esika oyo tokenda koyekola yango to eza na moto oyo atalisaka biso to abetelaka biso ba histoire wana to masako wana to ba mateya wana oyo eza vrai oyo eza inspiré to oyo pene kiti oyo na tata mokeli eleki nzela na bango nde ya kotalisa biso po ba preuve dango eza tangible pe ezobalana na lolenge tozali kotambola matondo ne tosongeli tena tolobelaki wana tokokende tokoyeba wana liboso nde wana na 1491 epai wapi kwanzinga po akweyaki na ntina kozwa bateme epai ya badongolo miso bo précisaka bien po bandeko bayebaka badongolo miso nde nani basango ya catholique bango nde baza mpenza na base mpenza ya critère to ya base mpenza ya pasi to konyokoli ya bayindo paso na kati ya moki ngeta nde wana ntango azoki bateme nde alongolaki kombo na ye ya kombo na ye ya nzingaku bapesaki azoki kombo ya Jean premier azalaki tolobaki na nzela ya nzingaku nde bakombo ya bapaya ekoteli ete motu nde amemaka oyo nyonso eza na nsima nde wana epai wapi biso oyo bayindo tokotaki siko na prosi ya kofuta sikoyo nyongo oyo ezalaki tozongisi nsima lisu koleka na eleko oyo ya bakoko na biso na eteni ya Egypte oyo banyokolelaki bandeko ya loposo pembe eteni ya Babylone kuna nde wana bango ntongo bayaki na Mésopotamie ntongo bayaki vers biso banza biso banso toyebi histoire ya Abraham, Agar, Sarah bilongo banso ndenge elekelaki ti kobima na bango na eleko ya Moïse nde wana ke ntango bango bayaki epai na biso bayaki lokola na kiboumbu epai na biso par rapport ya oyo elekelaki bango mpe na eteni na bango eza mpe eza mandaka momika mpe tokoki koyeba bango soki na mikolo koya nde wapi bakotaki na processus ya koyeba tonyokolaki bango pendant 430 ans ya kolandela sikoyo ndenge tozongoli bango pendant 430 ans epai wapi tata mokele lokola azali juste tata ya bokatikati nde wana biso mpe lokola tonyokolaki bamindele esengeli biso tosali tofuta nyongo wana epai na bango kasi pasi ezalaki ete biso tokokende epai na bango te me bango nde baoya epai na biso po ete epai na biso manso mazali lokola kita lokola richesse oyo tozobela lelo eza makasi na kati na biso epai wapi na eleko moko boye na eleko ya pape Celestin IV epai wapi baexplorateur esengelaki bapanza na kati ya mokili mpona koluka esika bakozwila susu mwa oyo ekokosunga so mpona bamboka na bango kuna ya bapayindele kuna nde epai bandimo nde batindaki baexplorateur bakota na kati ya koyeba koluka eza na moko totangaka mpe na bahistoire boye ke Kao, mais c'est Kao. Pour la Diego Kao, na tango, akindaki tango asalaki mission ya kwa sa découverte kwa asalaki ya komona mabele na biso, pe ko kotika sango pe komona ete paradis o balakaki bango, paradis céleste yango wana o bamonaki kuna na Afrika katikati. Afrique centrale. Kinandi bosimbi trajectoire na somolai mais tozonga nano nisika ya Fumbu Kimbangu. Ndekona ndeka tolobi histoire était de notre moula il fallait que le refungula pour la baso sur la ndenge nini na boza le salon mo mukuse pe ba na mukuse na moto ko benda kaka boye tango explorateur bayaki de bayaki na maele mabe na maele ba ibisaki bango e pa yeteni ya molimo na bango ya pa ke boko kende okuta na bato moko songolo mpakala boza na bango elongo bomemela bango biye oyo kasi oyo te bosimba te oyo te wato bomi fote za na kati ya itando kasi mingi ezalaki nini ke baya ko exploiter biso na ko tuzali na richesse mais pour exploiter biso esengelaki bakwesa bonzambe na biso
to ba kusa na biso ndenge pesa yo permettre bango basani ba effet na makosa o bazaki no kusa lo pakala les pays Rwanda ku ado ni mazwa batema tama zwi batema de akweyaki biso le ko tambo nde bo ta kusana bo umbu to umela kata bo umbu wana nde sengela biso sani to bimana bo umbu combien d'années yango salakete uta na 1491 ko telema ya fumu kimango na 1921 so sali soustraction ko mona chiffre ko bimana bande ko besoin na biso bo beta calcul ska bozali 1491 plus 430 ans boye babongo biano kilanda pesi balani to balani te de wana ko pesa 430 ans il pesa 400 ans parce que 30 ans autre le par rapport il y a prolongation il y a Moïse dans les ko tanga pa ya Jétro na gotanga mais yatanga ki pesa kama kabo biso pe toyena on eleko oyo na nzela la fumu ni so nzela kasi to ko ibaka ndenge to zeko ko ba la télévision ne wana tango azui tango fungima nga telemaki ne pe wa pena ki sko mfuluzi donc mobiki sina biso parce que ayiko longola biso na kati ya nyongo to na ngo pona race mobimba ni le bondisa ki fumu kimbango mobiki si pa ina biso kulandela no critère na wana ya kubalisa mobu oyo tokotaki na boumbu na mobu oyo toyeko bima na boumbu yango c'est donc ba critère balani par rapport ya masakoli ya ki pavita. OK. En plus kombo ya pas ko benga mafumu ezali par rapport pe ya lolenge ya makamu isi wa salaki parce que na mokolo o wana il y a les 6 avril les ara mémoire les gaga wana pona ndeko moko mwasi mama na biso moko na kombo ya mama Antoni azali kopela makasi kasi ezali na moyibo mo eloko landa fumu kimbangu to bengi ne manatalubi ani ko landa chaque fois na koyebisa ke kimbangu ngonga ngo ekokiteli kosala mosala ya koyeba ko sikula bayindo kasi bango pe ne lolenge bazaki atake batu parce que histoire naeza pe molai na lolenge na ngo kasi kokata na mokuse de wana na mokolo ngo loka fumu kimbango bazaki kokenda kosala mosala na eteni mususu kolekela balekela ki neteni moko songolo pakala pa iwa pe mama Antoni azaki maladi de bamona ki azalaki ya kombela kasi molimo wana oyo elataka eloko ya koloba na fumu kimbango nde yebisa yesu fumu kimbango bikisa mama wana umaka tali na kobanda na nini na eloko te parce que lelo pe confusion makasi par rapport au bikisa fumu kimbango oyo ba bagia abikisa na ko bikisa fumu kimbango na kombo ya Yesu tio atila ko sana na kombo ya Yesu ti fumu kimbango asilisaka miso na eti na suka to akutana dipe na bankoko so na miso na ye na banza tolobi malamu ete eza na badongolo miso bayaki envahir biso nzoka bayibi ete soki biso tozali libre bango kosani bango ko yefete fuba sani fuba itufe ba itufe fumu kimbango sima ko itufe fumu kimbango azongi na ye kaka bongo to nini ne dekaki na kozonga na bango sikoyo ela kini tango salaki maintenant ça passe pour bande ko bazo mwa donc tango salaki lo sambo ya pa mama Antoni sans suka mukumbo ya tata vangi zomona nengwa atelemaki abongaki mbala moko yaki mutu akufa libe abongaki donc mwana akena fumo akena yi akena musaba kino sala tango bazongaki mbala moko mama wana kaka te o babikisaki wana baba ba besu ko finga to ko bela fungi molo kola ndo yombo lokainga maladi oyo tala potango yo sali boye mona na biki c'est fumu pasi musala bopesi ngai na sala bongo na baboyi ne pe wapi mama wana pe wapi mawakati na ye nde asalaki avec te de lokolo lo limbisa ngai fumu yo fumu na biso to ba ke nyeso ya fumu kimbango ebandaki le 6 avril attends ko banda ya musala ya fumu kimbango ba obstacle ni na kutela kinango kino akoka bongo kozonga ne babakaka kufaki bon akutela na époque na tene époque coloniale bazalaki non parce que non te nzela to ndingisa ya koyeba ko salama ya biso somona nde fungimbango lokola balaki koluka kotalisaka lolenge esengi tozalela esalaki badongolo miso to bandeko wana malamu te pasi soki lelo moninga bimi na maboko na biso tokosuka wapi somona nde pe balaki kobundisa siko kolandela nini pese esalaki tozaki pasi bafumunga na nini bisika nyonso yazo eloko te yaka pe azopesaka pole soki bayoki yango bayi koboma mboka otumba kosala makambo ezali malonga te mbona tana te ngai nde nayaki mpona bango kasi ekomi eleko nga soki naleki bayi kotumba
ndenge sengani funa se rendre to na kele mitika epai ya bato nde wana esalaki ete na lolenge batambolelaki lolenge ezalelaki nde ekomaki na eleko moko songolo mpakala nde epai wapi Fumuki Mbangu esengelaki ayeba kotika sikoyo programme oyo ekotambwisa biso na kati ya kozala na biso taki bayini programme wana Fumuki Mbangu atikaki babengaki yango nini eza kaka programme to eza nini yango babengaki prophétie na mobuni ezalaki na pour asali yango mibale aki ya oyo ya 1921 ezali na oyo ya 1944 je pense oyo tozo lebele ya longi ezo se retrouver na mobuni oyo ya longi ezo se retrouver na 1920 siko Fumuki Mbangu masakoli basakolaki mpona longi bakritere nini apesaki kolandela longi mpo ntango ozo balongi bobike longi aza motangisi siko batangisi mpe baye mingi mais bakapasité nini to nini ezodifférencie longi oyo Fumuki Mbangu alobelaki mpe na balongi mosusu matondo nini omoni ntango Fumuki Mbangu apesi lolenge to programme ndenge tokotambolela parce que amonaki nini amonaki confusion ezalaki na kati ya biso bayindo bayindo bazala na bososolité par rapport ya kozala na bango bayindo base donné mingi na oyo ya bapaya est-ce que nini bayindo bafala faut bazonga nanu bato se considérer donc baza pas comme conscient bon basala ni faut bayeba nini bakosala lo donc asiko moto azonga conscient esengeli atanga zoka kwa tanga zoka esenga fa kotangisa sasa nini ayasala donc kotangisa fa sala siko motangisi wana kwa Fumuki Mbangu azwaki libakoti ya kotangisa nde abiki motangisi fa sala siko motangisi yango bagarde photo bakritère nini Fumuki Mbangu mpo moleko motangisa azalaki te akoya lobi to nsima ya lobi siko bakritère nini Fumuki Mbangu apesaki mpo motangisi otango akoya aza na obstacle te bato basosolaki motangisi ye programme epesamaki déjà wasali prophétie la prophétie mais la pesa sur critère ya critère ya ngo za posa de za nini za critère faut les na kati ya kotanga na prophétie ko so za to za a ko bande ko ba bongo sosola biso banza tugozwango totanga prophétie Fumuki Mbangu na miteni ya paragraphe 12 voilà kota mama sobo matolo bande ko tozotanga po to boyi bango batanga po bakeza kotere to lingi biso totanga po usosoleza malamu to kene a été il y a 12 balobi un langue to instructeur to enseignant viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ces langues, qui préparera le peuple du Congo? Balobi, bakoti na langue to enseignant akoya avant retour ya Fumuki Mbangu et ako préparer arriver à roi. Akozala kombati na bato ya génération ya tango na ye. Mais malembe bakososola ye pe bakolanda ye. Pamba te soki longi wana zate nani akolengela to ako préparer le peuple du Congo. Mais balobi kaka vague batie ba critère mingi te babika longi. Balobi nanu likambo nanu ya na ibandeli wana. Motangi sa kosani ni akoya. Mais les wana bote kosala ite parce que zaki mai o pour kasa ni atikaki. Clair. Na ebité so na mboka na biso awa. Oyo yebite mutu oyo abundela kalobi ko le poso moindo o azala ka combattre kilandi déjà sûr na maloba mosolo ba sûr bon tsamba ina ko poto zonga na régie to landa benema ezali tango to kozonga poto bisa bino ki makambo bono bezo bala la teta musuka bandeko mususu to bosenga epai ya dete kwa kukuna na tatanti manete ya régie botela biso elema ya tata matondo elongo na tata landu sima tozonga na kilandi po toyeba maye kilandi azoloba na bandeko baza libanda soki ezobalana to te po na nini bokeseni kaka na maitali bongolongo esika na régie mbote papa tokoki koyeba kombo na bino papa Matondo Chansard eza émission makanisi ya bato tomoni bino bolati ya kipavita bosanganaka na lingomba nini association ya kitwadi ya bangunza kuna mobix na bino ezalaka nani oyo bino borekonnaître kwa mobix na bino
Mvuluzi Kimbangu. Ba Fumuta mobiki na ezali Mvuluzi Kimbangu. Ba preuve nini ozolakisa ke azali mobiki na biso? Bon, ma frère, par rapport à Balimbo, oui, à Salah qui m'a pas acheté la neti ba preuve nini bilembo nini o Mvuluzi Kimbangu atika ozolakisa maya solo kaza mobiki si. On a eu attaqué la théorie aussi dans le TND, parce que Bakaraki la Bologo na Mbanzangu. Taki pavita batumba les DG 1706 kwa zikaraki. Troisième fois ina mwana mukongo kombo Kembo Nzenza oto dengi wande Kimbangu ko Kimbangu mama na ile yake papi. Ya batumbi ki pavita na mwana kina mwana wa se disparaître. Era kitaki na village na Congo central. Est-ce que Mvuluzi Kimbangu aza pe na masakola tikaki kotikela biso poto yeba monene na ye? Aza masakola tikaki. Masakola tikaki ngazaki na mboka nini? Maka minga tikaki na Nkamba. Nkamba Nouvelle Jérusalem asalaki alobaki pe bato bazalaki bayoka. Masakoli nini atikelaki biso na eleko tozali pe omona ngo? Alobaki ke bayinde bakoma nendele ndi bakoma bayinde bana bakoma bateti banobanga baparente makambo alobaki pe tozomona ya solo sikoyo est-ce que Fumu Kimbangu palakaki kenda bileko ekoya kotinda biso pe motangisi patangisa biso na bateme so balobaki ndenge nkolo Yesu akotinda biso mosuni wana na aseka nde balobi bongo wana aseka bazoconsidere nkolo Yesu omati bonsko obo lobeli bozwa ngo wapi bateme ongazoki na Kimbangisi nde balobaki bokolekela pe na église Kimbangisi eloko nini memaki bino na aseka bolonga na église Kimbangisi bokena aseka bafamille nanga mingi balaki na aseka olandeka bafamille olanda mate ate molanda famille famille ezalaki na aseka namoni mpe tokendeka na aseka tozala kaka elongo na bandeko nanga me nga azalaki bateme na Kimbangisi siko boloba mambo nokoloba ndenge nga azalaki bateme po basanga kota bateme di fois te bateme azali mando tsenga nkolo Yesu nde atindaki Fumu Kimbangu nde na mabele na biso awa aya kopandisa po devise ya Kimbangu eza Mvuluzi mobikisi ayi kobikisa biso na masumu na biso devise ya Kimbangu nde ezalaki wana. Est-ce que Mvuluzi Kimbangu alakaka pe akotindela biso motangisi akotangisa biso po alongola biso na ignorance alaka motangisi te alobaki na 4e génération komona bamasakre nde ebele po babi Kimbangu ayaki na première génération 3e ayaki na kombo ya Kembo Nzenza ayaki na kombo ya ayaki kombo nango ayaki nango ayaki na kombo ya Netubidatia ayaka na moto ya mibale ayaki na kombo ya Kembo Nzenza partir amba wana eza boyebi bozwi na église Kimbangisi to na aseka bokoba na kombo ya Netubidatia ayaki na kombo ya Kembo Nzenza ayaki na kombo ya Kimbangu ya tunguna oyo 4e génération na kombo ya Nkwatulero aza na puissance ebele maintenant na yati Kwatulendo na yete siko banani bazali kolengela boye ya Kwatulendo ngeza kaka biso batu to Kwatulendo obimela biso ka briske biso de comme tololengela otolobaki Fumu Kimbangu alakaka nete mutu moko ya kotangisa biso poto yeba masakoli na ye azati alaka mutu ta boya bongo bayo bazomibengaki bango balongi bango nde baye balongi ya Nkongo balongi baye koteya bayindo ndenge masakoli ya Fumu Kimbangu nde toyekolaki babike na eleko ya minei bakotina mutu akotangisa biso mpona koprepare arrive ya Kwatulendo nde bolobi wana masakoli wana eza nango lokuta to eza ya solo masakoli eza ya solo ye moko nde akoya esi aye to aza nanu nanu aye te siko lolengi kani tokoyebaki aye to lolengi kani tokoyebaki yeyo nde aye na ba-acte me ntango eza nanu nanu aye te na asika babaki nanu aye te longi nanu aye te Kwatulendo na ye te longi mpe oyo balaka nanu mpe baye te balongi bazali oyo bazopesa biso enseignement oyo bayengo bayebaki baza ebele ndakisa balongi nini bino boyebi oyo baza ebele tomonaki kaka azalaki obane mwana ntemi kaka ne mwana ntemi omoni ya kufamu papa nkusu bango mpe bazali parmi balongi nana lisusu na aseka toyena papa tomoni papa minga minga mpe aza longi
La longue baza moi ebele. Moi ebele. Donc bango so bazana pona ko préparer boye ya kwatulendo. Oui, ya kwatulendo. Kwatulendo. Oh tango yebani nanti. Tozongisi matondo ya mingi ndenge boyano na mituna na biso est-ce que maya ko bakse ezali? Matondo. Mbote papa. Tokoki koyeba kombo na bino. Papa Landu Lusikila. Papa Landu Lusikila, est-ce que bokoki koyeba papa Fumukimbangu? Boyebeli bango na masanga nini? Est-ce que boyebi pe masakoli papa Kimbangu asalaka na mbabele ya Mbanza Sanda? Est-ce que na kata masakoli bobi na mutu ezate meto yebi ke mwanda mpe ko komona? Est-ce que boyi kozala pe na kata masakoli wana balakaka pe ke bakotini la biso longi? Pour lelo batu mingi bakomi koloba ke bas na masakoli ya Fumukimbangu balakaka ke bakotini la biso longi aya kotangisa biso pona kozongisa biso na boyebi pe Fumukimbangu alakaka ke na kata longi wana bango moko bakozala pona ko préparer arriver ya Kwatulendo. Masakoli wana bino na église Kimbangiste boyebi yango te? Masakoli wana biso koma boyebi yango. Bayeba so balobaka masakoli wana sekeze ya lokuta. Peut-être histoire eza munene peut-être ngai na yebite mais mususu akokoyeba yebite. Bona kati ya masakoli ya papa Kimbangu nini o bino boyebi bokoki kotalisa na bandeko? Masakoli ko nga na yebi ya liboso asakolaka keno mukili eko yeba ye. Ata ye azate mais kombo na ye ekotangama monde mobili. Na nzela ya banani? Na nzela ya bayindo. Na nzela ya bayindo nyonso. Na nzela ya bayindo nyonso. Donc ekozala na mutu moko ta kotelema mpona kotalisa yango mais bayindo nyonso bakotalisa kaka monene na Fumukimbangu. Ekozala na lisanga moko te kotelema to na masanga nyonso meme o basambelaka pe kombo Kimbangu te bakolobela yango. Wana vraiment na yebi te mais lokola na bayindo toza bapaye ebele toyebi te esika nini ekokwela esika nini ekobimela wana toyebi te ndenge mabolisa nzambe ezali. Mais concernant makambo etali longi bolobi ke asakola te mpo na longi. Wana na yebi te. Boza na maya kobakisa kola na mituna totuni bino? Bon, mpona kobakisa vraiment ndeko bon eza vraiment te nasukika wana. Tozongisi matondo na ndenge boyanelaki na mituna na biso. Vraiment nasepeli nga mpe nazongisi. Kilandi touti kolanda tolandi tata Matondo tata Landu. Tata Matondo alobi bango baza na eteni ya ACK epai ya papa na biso Mengamela. Balobi Fumukimbangu atikala kosala masakoli te pona longi. Balongi baze bele. Ni ya masakoli te ya Fumukimbangu batangisi baze bele. Atangeli biso batangisi ndakisa papa Mengamela papa na biso ne mwana ti mauté kotika biso atangi pe Fumukusu kia mzala pana na Ngola. Alobi peke awutaki na église Kimbangiste. To soloni ya papa Landu abike masakoli wana Fumukimbangu atikala kosala yango te. O Fumukimbangu alobaka ke moyindo akokoma mondele akokoma moyindo. Moni keke kilandi confusion ya makasi ezali na mai odingo zoloba ya longi. Tata. Comme ça. Bolibisi. Na banza tant to lobiete eza na programme pour Fumukimbangu atikaki. Est-ce que masakoli beza reconnu ba plus ba yebi yango teza vraiment vrai? Teza ki bokeli yango kaka pona ko défendre longi quelque part. Mai oyo ezali reconnu partout parce que ça va prophétie au Fumukimbangu. Botolo ba même bandi quoi ya ACK wana ba yebi yango ba de registre ba ba yebi yango. C'est vrai. Ba yebi yango pe bazana ngo. Yango to lobiete eza na mai mususu zo lekala kata na kati ya mboka na biso par rapport ya ko yeba ko bikisa bato. Comme il voit ko tsa ko mutema mabe. Ko tsa ki mutema. Mais mutema mabe na lobiko na bino moko. Mais oui, bo to loba nini? Po mai oyo ya longi yo bakomi awa na kati ya prophétie ya Fumukimbangu. Longi na zanani. Longi ba longi na zanani. Longi ni nani? Nani nde longi? Oto ko benga longi. Pesa biso ba critère. Ngai nazala longi oyo ngai na yebi. Oyo na moni no o bino ka ndebo yo ba to sengeli te ba yeba ka bino ndebo yo. Pesa longi ba biso sengeli ba yeba. O moni lelo. Pona ko sosola bango esengeli outa na bango ne pai ba bandeli tikile pai ba komi lelo ko sosola bango. Bon ba longi ni nani to sosola bango. Longi ezali Fumukusu kia mozala pande. Mona makambo lobiko ya bato so boto motsa fanatisme. Bon. Eza liwa. Yanto lobaki
esengeli ozala conscient, comprendre? Oui, ba conscientiser ba inconscient. Voilà. Mais il y a des gens qui me peuvent me demander la qui. Voilà. Alors bien, comprendre? Mais la kati ya manaka lobaki ya bien longi wana akozala kombati ne lekona ye. Donc bazaka combattre la famille. Ba bazo zingela ye. Do bazala ni na ye pasa nini? Ba combattre. Ba ko ndima ye. Non moni lelo ni songi antila ko pa iba ba bandeli. Ti kino lelo. Komona kaka oui, baza toujours combattre na ba système nyonso. Toujours kapel le solo mo ya mabele ya madima. Et pas wapi. Fumaka na kaka oui. Bon, la kaka pe de longa na mabele madima. Mai yoko melisa omoni bai mususu tozolo balakati ya kozala biso na kati ya plateau zomona par rapport ya nini lelo fumukusu azana parcours na ye oyo abandi na yango tikino tokomi lelo est-ce que parcours yango est-ce que batu bayebi yango bo confinement pe kazala mutu ya 6 asuka na primaire azali oyo tata mokili atindeli biso leleko pour l'exemple so nzela aboke no bandima bango te batandima bobombaka bakilasi na bango ya kotikeli kotongola bapeka ba orgueil wana oyo ezobota la connaissance nyonso oyebimaka sokola sixième primaire vrai kibo tata mokili kati na bango bazozula na eteni ya molimo ozopesa biso na mosuni bango bazwaka vertical donc il a na plateau de confirmer kaza mutu ya sixième primaire asuka na primaire atango baklasse biso boyebima na nyonso eza bonzambe kati na bango ibotata mokeli ndeza kati na bango oyo yene leko yosani ya kolongola biso eteni ya omoni azana nyonso kati na ye oyo neteni ya molimo azali oyo neteni ya musuni azali oyo neteni ya science azali nazo ndi solo sikoyo masakoli ya fumuki mame lobi soki totosi longi te nani akoprepare peuple ya Congo sikoyo lelo pe confusion za makasi bato bazotosa longi te nini to makame kokomela biso bosangisa okana maiboza na kozama bodika mais ba sommet ya makasi ya politique no salema ba conférence bazoluka solution eza na nzembo moko eyembama ya bangunza zozonga nguza mtoto wa usuka sezi suka vo ngunza kaluzei bato nyonso baza bakongo te balanda biso mayena mokili kosuka soki lokola boyebi oyo ya bino mutu te bayeki bokosuka yango lelo tozala mboka na biso tozala kati tozala plateau zobabwe mboka na biso pai tokomeli mpona ngana bayina tutimie enseignement ni fumukusu azopesa oyo akoprepare peuple ya Congo na kati ya fumukusu aza na bilembo eza kati na bango nsiku mesemono anza nsiku mesemono anza loi de création eza mokili mobimba na kati nyonso oyo ezali eza na kati boyebi ya mokili eza plagiat ya bible te to ya coran te eza ta na branche moko te oyo babendeli biyano oyo eza na difficulté na bible oyo nyonso parce que siku mesemono anza eza na kati ya peuple nyonso ya mokili peuple nyonso aza conscient oyo aza libre aza na kati ya siku yango moni mpo bachrétien eza na fin na chapitre na verset moko ya galate 4 boye botanga bible balobi babi neleko wana moto akotangisa monenge aso te parce que kati na ede ya moto eloko wana ezali fumukusu atangisa mibeko ya bakele ya mokili likela lolenge mokili ezali ekelamela lolenge ezali ndenge mpe bazalaki te esika bakele ya mokili balelo aza vivant mais aza na baprophétie oyo aloba ezokokisama ti lelo toyeka neteni kaka oyo totolebaka ya pourquoi bazobundisa bango bazobima bango te couple na biso ya ligne ya léopard depuis 2012 abanda kolobela likambo yango mais professeur bi malembe bakolanda mais kino lelo bazokoka kolanda te omoni baye bazolanda bazali mais baye bazokoetufe nde baleki ebele mpona nini lokoso ya mbongo bazwi mbongo batie liboso kilangi bosala mai na kubula moniki botomboki boke likolo makasi kolanda kilanga alobi ke bandeko mingi bazala bango conscient me baosala sanda lokoso ya mbongo eza ya ndeko moko abombaki identité ya lisanga na ye mais andimaki kopesa biso interview kolanda matadi longi omona bango papa ntingi abombaki lisanga na bango tokozonga na régie tolanda nsima tokozongela kinandi mpo tobenda bongo suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo esika na régie elama ya papa tiki mbote papa tokoki koyeba kombo na bino papa ntingi topusani pene na bino mpona kosolola bomai matali masakoli ya fumukimango surtout neteni oyo alobaki ya kotindela biso longi
po aya kotangisa biso dozwa bongo boyebi. Est-ce que boyi kozala vraiment na mwa boyebi na maitali masako ya Fumukimao? Mwa ndambo ya boyebi ezali po nazali elongo na basakoli na bayebi o bayebi nzela malamu mpona kolakisa biso nzela ya Fumukimao. Bolobi bozali na boyebi ya masakoli ya Fumukimao. Bokoyebisa biso lisanga o bosanganaka? Ngai nasanganaka na kindongo na Kimba maenini boyebi na concernant motindami o kotinda biso babengi longi. Bon motindami o bakotinda biso bakotindela biso babengi longi ezali Fumukusu. Yende azali motindami ya liboso oyo ekolakisa biso ma sango ya Fumukimao na belilingi. Balongi baze ebele to baza kaka moko? Bon mpona biso na boyebi na biso toyebi longi ya liboso eza kaka moko. Elembo ya Fumukimao apa longi atindaki ya liboso. Ba prévenir zolatisa ke o bino mozo ba ke longi ezali Fumukusu. Bon na bisala na ye na bilembo na ye. Misala nini na bilembo nini? Kolakisa biso nsiku kolakisa biso bilembo ya baoyo bakenda biso tomona te na bililingi na mikanda na lisanga oyo bino bosanganaka botangaka mpe nsiku yango boye totangaka yango. Est-ce que bopusala mpe déjà pene ya papa Nkusu to Fumukusu bokoka bongo mpe koyeba mozindo ya mayele to bozwaka na musika? Bon baoyo bazali liboso na ngai bakendaka ngai nde suite ya emploi du temps ezalaka te me tozwaka makomi wana na nsima na bango. Lelo confusion eza makasi moto nyonso ya métier longi bino zozali komibenga longi ye nde Fumukimao asakolaki epesi confusion na mitu ya baye bazali kolanda sango ya Fumukimao. Bokoki koloba nini concernant maye wana? Bon concernant maye wana soki totali mpe baoyo bayebi te batika longi mpo molakisi azalaka kaka moko. Soki baoyo bazoya na nsima ya kobombana batika boponami azalaka moko. Ezali teke no tokosela nzela makambo te nzela eza moko tolanda nzela oyo toyebi yango nde eza motuna mpo na nga na kongolo. Soki tolandi masakoli ya longi kokumba biso mpe na bolamu mpona nini te? ndakisa bolamu nini ekoki kokumba biso ya boyebi ya motu amiyeba esika ye azali po ekumba ye wapi? po ekumba ye na bisika oyo esengeli ye azala mpona oyo boyinda koki kozala. Tata Ntingi tozongisi matondo ya mingi boza na maya kobakisa kolanda mitu ya totuni bino? Oui maya kobakisa ezali toyeba ke no soki tobakisi makambo mwa moke moyindo aza ya kobunga mpe moyindo abunga ntango molai soki na yango sikoyo Fumukusu aye mpo azongisa biso na nzela moyindo amiyeba esika ye azali. Ekozala malamu soki biso nyonso tokotya matambe na biso kolanda nsiku ekofongola biso mpe oyo nyonso mingi oyo tozali koyeba. Tozongisi matondo ya mingi na ndenge bondeme koyana na mituna na biso. Matondo mingi kilani tolani ndeko Papa Ntingi alobiki ya solo moto oyo aza longi eza Fumukusu. Po abongo kita mususu kopesa esika zosanganela mpona ba raison personnelle oyo moko ayebi. Mabike bakambi na bango bakendaka kuna. Siko lelo lokoso ya mbongo lobiko ya bato ezelo kwa moto ya bandeko baolanda biso na mangomba ya bokeseni. Po lelo za confusion. Eza vraiment confusion. Ndeko za posa plus na pena sango meso atali uniformité ya message ezate. Nini bokoki koloba na bandeko baolanda biso concernant mayewana ozo le kabon confusion kolanda ba critères ya longi. Matondo. Na mwa lombango. Problème to lobi ya nini? Mutu nyonso zotala ba intérêt na ye. Zomona na kati ya intérêt na bango ne ba hôtel ba intérêt na bango moye ba pesa oyo ezali bosembo ezate. Zo lokola nzete. Nzete za na misisa, nzete za na libumu, nzete za na ba beta. Siko nenoko nyonso oyo ezalaka na mokili. To oyo ezali na bonzambe na yango, ezali mutu ezali. Soki mutu ezali te Non fonctionne mal mais ezate. Zoka te nini ya nini ya professeur. Mais bon la population comme sponsor la bosi ça. Bon, matondo mingi na banza maepenza ya kolobezani. Maepenza ya kolakisa po ya koprouver lolenge ya ba critères ezali kopesa ke Fumukusu azala ne songi ya nzila to azala oyo omemela biso lobiko lobi ezali kasi kolandela ngonga ndeka ba panzanga balobi donc ntando ezali ngonga donc ya mingi ezali mais na intégrateur ya nini ya prophétie bon mona avec ba critères na lolenge ya bomoto na ye aussi ça bosenga na bio ouais lolenge ya bomoto na ye d'abord nous balobi aza chef spirituel ou aza très simple ba nyonso na mokili donc ezana mutu te na yebi pe mutu te na mokili aza na ba critères wana aza simple nous ami kitisa na lolenge nyonso
bafinga kaye balobana n'importe quoi mais ata mokolo moko te oyo kiki akende ko répondre ou akende ko sala basala te ye toujours pour na bolamu kaka ya batebele ata na bane ba émission ata wapi bazo sala ata na politique na yokinambi to bendi vraiment suka bandeko balandi bososola ete émission za kitoko mais moto tozoloba to mai tozolobeleza tellement monene na émission moko mibale to bisa to kosil sango te to bendi vraiment suka na biso ya mokolo malelo solo émission za kitoko makasi to yambaki bongo kilandi pindi to lobaki na bango ba critère ya longi to bendi vraiment suka kilandi pindi maloba moko to mibale ya suka po to kwa boko kabola mokolo malelo na mwango ngato na 30 ou 20 secondes matondo mingi na bandeko na ngai botala vraiment caméra baindo na kati ya mokili tala epai tokomi pasi leki makasi mpona kozanga koluka na biso moko bayo mai oyo bafumaka lakaki biso na eleko oyo esi ekoma ezali ezoteya ezoloba ezosala oyo esengeli esala kasi totikaki motema mabe ya koboya tolanda po ete baye batiaki tembe bamoni lelo tozolo bango na mboka na biso awa V-Club Léopard likambo ya kozwa coupe bamoni yango tozangi yango bayoki na matoi kasi baboki na bango tolata mpe biloko wana esongi ya nzela bazali oyo fumuki mbangu balakaki na biso ete akoya kotangisa biso mpe ye mo fumuki mbangu azala kati na bango baza wana yango kaka sango oyo akomeli na bino yango wana mokolo molamu na bino baso na nguya wa longo fumuki mbangu wangi tukulu ya masivi ya lunungu ya lunendo matondo mingi bandeko balandi bango moko fumuki fumukusu baza sur terrain babiki kati na bango fumuki mbangu ndia kolata bango biso tokoloba nini oyo ezali bolamu ya bato toza obligé ya koluka yango pamba te lelo bayindo bazo nyokoma makasi boboyo ya bayindo mokolo na mokolo ezokende kokita na kokita moyindo aza so avivaka te mazo ko exister parce que moto avivaka esengeli alia amela apema biye bilongo bani mais moyindo nyonso wana na kati ya bomoi ezalaka te tozongisi matondo ya mingi pa ya kilandi pindi ninge bandima boko honore plateau na biso mokolo malelo pona nini te na bino balandi ya émission makanisi ya bato tika tozongisa matondo ya nini équipe technique mobimba ya voix télévision to moni bongo dete kwa kuyakala oliso ya ngozulu pona nini te kwanga ya tulu bazongi biso na musala to bosani te tata ntimba si lovondi mpose tozongisi matondo na ndenge ya midi basungaki biso po plateau na biso ezala vraiment na kitoko mingi biso na bino tokute na manate ezali koya soki tata mokeli balongo mpe bakoko bakopesa soki elandi pindi bukasi ya koya kokoba mayematali bongo bakritère ya longi tokozanga te kosalela bino yango kina walongo fumuki mbangu eyingela na mabota ya bayindo baso mato